Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. C'est un respect. Diabolisation des âmes. Oui, maman Sylvie, okokutana bato na nzela ba okimamba. Otunye nini? Kuna na zandu kuna yindi ba kubeta masasi. Baki. Opusani nini? To okoma tina zandu masasi betamite. Mais nini na yoka ki balobaki. Na yoka ki on appelle nazali kokimamba. Au Congo c'est ça le problème, il y a toujours na yoka ki. Soko tali na makamyo sur le loto kokufawa. Yaka muto alekaki na Bruxelles on a tchaki ke ba pasteur collabo ba pasteur ennemi à peuple ati ba photo na biso ba boycotté marche mais ce hôtel na Texas boycotté za wapi ce hôtel na Texas aucun mot sur la marche mais hôtel mokili me tomboki ba combattant ba tomboki jusqu'à otia ba décret na bango ba tie muto abimate muto sala boyete sur une information qui n'est pas vraie sur nous pour nous présenter biso ka lokola ennemi à peuple. Pasteur Kankenza to koba penza na kati masolo na biso na lingi bisa biso na bosembo nyonso soko poko tshela boko na motema otie kaka évêque général. Est-ce que bino besoin ki mbongo ya pouvoir pe bobebisa marche ya le 31? Wana mutuna libiso mutuna mibale olobi boza bana mikete boza na remorque motote po ba benda bino na singa po bokende marche. Est-ce que soko batindela kibino invitation na bosembo nyonso olinga kokende marche otonga koyebisa bandimi ata etonga na yo la foi abondante bakende na marche pona raison oyo basango bapesaki na banana oya mbale so bango bazosala ba réunion na kokondimate que comité laïque et préparer le côté pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bas 8 ans qu'on préparer. Bas 8 ans qu'on argumenter bilo on a bango. So ba patine liolette. Boko vanda, boko tuna be mitunati. Eza ma soluti. Bible le bini. Ba to imbale ba ko tambola te soko ba yokanite. So ba inviter biso to vanda na ba expert nanga. Donc et pena ba leader musus. To kutana ba leader. D'abord le mo foyeba. Comité laïque, eza ba laïque. Et nous à l'église de l'éveil, nous n'avons pas un comité laïque. Nous à l'église de l'éveil, c'est l'évêché général, c'est un mandat divin. Donc nous n'avons rien à discuter avec les laïcs. S'il y a des choses que nous devons discuter, et si nous avons il faut discuter, madame tout discuter en haut, là-bas évêque. Sur le bango, pas comité laïque. Bah il faut ça va inviter, bah quoi comme l'on officiellement na tinel bango intellectuel avec l'église d'Abisso, là solo là, là se mettre d'accord. Les angaïtés évêques. Les gens ont dit moi glissement, yo glissé déjà, yo peut ça passer na mutazo glisser. Alors, moi glissement ça passer. On peut bel exemple, on peut cet exemple glissement ça. Là baninga nga bazo le conduire en toute lumière, en toute transparence. Yo l'embito au se retirer te. Yama makamazambe, eza makamokilité, eza makamazambe tant que nzambe mo pa moni kazana na besoin instrument pour na likamsongolo. O sane. Otosi makamazambe. Donc yami balé, mbongo ezate maman. Mbongo ezate. Besoin qui te besoin qui te bebisa marche. Oyokili kama marche. Natangeli yo que na 2011 tout ça vous ne dites pas. En 2011, tant on a eu courage à Kolobake, l'église réveille à la coloration politique mon côté. Donc on a candidat à soutenir. En 2011, on a eu courage. Vous savez que ça m'a coûté, ça a failli m'écouter. Nous on n'a jamais beaucoup de temps enfin, le peuple non. 2015, en tout cas, parce que nous avons dit que nous couper sa coloration l'église de l'éveil, coloration politique. Nous avons soutenu le président en 2006 par reconnaissance. Tout ça là qui on prend la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Biso to prouver que le président Kabila. Parce que le président Kabila c'est un bisoté, to voter. Le président Kabila bisondé, la leader nyos ayambaka biso, bisondé to yebisi président reconnaître biso. Si on reconnaître biso, to soutenir. Ça ne venait pas de lui. Et c'est là qui biso moko. Nous tongani. Ayoki Tomi engagé. 2003 à reconnaître les bisous. En 2006,
et l'on ne peut pas ça. Il y a l'accès que tout le monde a ok, ce qu'on reconnaît très bien, tout le monde a simana. Il y a moins de courage jouana. Il y a eu ça va nous sur l'église réveil. Mutabi misibiso na ghetto, abi misibiso na clandestinité. Yeyo 2006 tout voté. Iwa na ngai yangwana et la tangati lelo collabo ennemi à peuple. Poto pour okende soute. Ça fait 12 ans que na poto te na vandi problème ezate. Na va na poto mama Solange. Na moi na poto. Na tika fromage. Na tika beefsteak, na tika frites. Na zonga na Congo pour na lingi Congo. Eza pas cité ouvert na poto, na ba essence à poto. Ozonga a on a katia passe. Na zonga très jeune. J'avais na âge 31 ans. Dictature en bout des ans pour la moto. Baninga ba opekisa maboko ke na mboka wana zo pela moto na habiter na zonga na sala nza. Muto benga na poto tenga moko. Na zonga pour na lingi Congo. Na recours na venir na nga na Congo. Na komi moto na Congo. Balaiki wa balingi pe Congo. Banane. Balaiki. Bien sûr, on a compris que c'est un Congo. Peut-être qu'on a une approche différente, il y a un modèle à Bolingela, puis un modèle à la lutte. Et ça peut-être un modèle différent. Nous sommes, tout ça, église et réveil, tu as la vision d'Abisso, tu as la doctrine d'Abisso, tu as la conception d'Abisso, tu as la ndenge d'Abisso, puis il y a un monde dans Makambo, tu as cause à la paix, que c'est une confession. Évêque général, na monite, na milieu et belé. Il est kakatomona comme bakambi église de réveil ya catholique ba musulman ba protestant ezala basusu tomonaka basangana kesika moko soki likamboliza na katambuka to sambela pona mboka mais il a sakanini bolingo to hypocrisie bosaka po bato bayebake bolingana kanzukandi na pembeni kuna boyokani bozalite kati na bitu to sala ki angola kanisi année passée tout ça dans l'église belé tout qu'un stade de martyr ba finga biso donc non semble pas na mboka elle a qu'année passée 2015 je crois 2015 ba finga biso on peut on voulait panzara bino on voulait beta ka ba moni nzamba za likambo ngote tout ça na pas tout semble pas na mboka pour na koloba ke ben descend na mboka ezalate kimia ezala alors mais au grand la finga biso ba sangani kuna. Pour passer dans bon, dans Congo, on ne peut rien faire. Article 37 de la Constitution. Ils ont consacré subvention. Balobi ba Asbel, News, ils ont droit. Ils ont bénéficié de l'État congolais subvention. Oui, bus l'église de la bâtie le lot. Dans ton année bénéficier, pensate mais la confession religieuse mingi. Tant on va tourner un bon. La confession de gens va vous avoir bon belé terre banini au bus non tout suite est le Dieu merci sur tous en appartenant à l'État après sur son mandat de gestion tout en avec école le lot tout tient école vraiment mon école belé Dieu merci mais subvention zali na forme nyos si ko ba oba ba subvention na kanyaka ba subvention à corruption. Parce que l'État congolais, dans l'article 37 de la Constitution, a consacré des dons. Dans la statut, dans la commune, dans la statut. L'église, dans le vivre des dons, dans la lègue. Si vous avez une institution publique, deux que vous avez un ministre, deux que vous avez un président de la République, et ça parce que vous avez une association sans but lucratif. Donc vous vivez dans la lègue. Si vous avez un don comme la corruption, si vous avez une corruption, et nous avons une émission, nous avons une lobby. Tant que vous avez un évêque catholique, dans l'enveloppe, na mis sur abat, montalo bagate. Mais mon gars, ça mais l'évêque, mon gars, réveil, mon kili okwe. Papa, nani pasteur Albert Kankenza. Nazo tout dans cette question na catholique honoraire. Personnalité sur le Bamaka. Est-ce que vous s'intéressez que tel un message à balaïque quoi? Démarche bango bazui ya ko le bate batambola po passer les kinamboka. Bazaki na tort to bazaki na raison. Est-ce que c'est intéressant que tu as dans les tines ya kotambola wana? Non, ngai na lobi na ko empêcher ba ça la marche. Est-ce que talaki quand même? Talaki te, mais na yoka ki ba otambola pour l'intérêt peuple. Bon est-ce qu'on a télé malabal ba otambola pour l'intérêt peuple. Qui suis-je? Nazana ni maman Sylvie. Mais ce que ba otambola l'intérêt peuple pas ni bino bo benga été parce que ba même problème au bango bazala kanango na bandimine ba ka kosenga bango ko yana ba kio ko kamwa ni pa bino kuta bino za sous grave parce que bino ba la contact direct pe na bandimine bino des souffrances à peuple des souffrances à peuple au même titre que bango ba catholique ba évêque tout ça na ba laïque. Mais pourquoi vous adhérez qui na démarche? Mais là c'est n'a pas cette explication trop quoi adhérer ka ndengona te quand même
parce qu'en même temps ça peut une action politique. Action politique, ça peut être makamunango. Ah, c'est politique. Hein? Non, bon, tant que commune à niveau, comme il y a un parti politique, il paye erreur. Il fallait même que le comité laïque et boya un parti politique et se mêler. Éthique, caractère religieux. Dans les prochains salut na makambo na bakisa na mungu na mutu na mama c'est donc yo vandia no reprocher bango salut ma belle na si tant tout monde makambo ndenge salami na ko mona ke ezaki na mutu na ngate na ko mona ce qu'on a vu peut-être que le comité laïque il fallait ba boya ba parti et s'impliquer pour parti comment ko benga parti politique donc et bon caractère religieux à l'église il fallait plutôt le comité laïque et le bac non au moins na poto na France so ba syndicat balima selo so ba acteur politique balima ko non non nous voulons pas ma acteur politique na makamso et ça société civile boyate je pense que église ou bien comité laïque la piège n'était sur le piège mais il fallait qu'à le non to boy politisation biso eza église to sing ba marcher dans la paix to boy récupération politique so boya lokola bana na biso église comme si lokola za 5 ans basanga na kuna 5 ans za église na politique yango balobaki bon mais erreur et parfait peut-être au départ on n'a pas vu ça comme ça mais les autres total n'est comme salami donc je pense qu'il fallait pas babandima fallait peut-être batikaka ba samba ndenge ba na ba chapelet na bango ba bimi ko ba samba na malembe mais tant ba ta politique ba koti na ba communiquer. Parce que moi si on est sous la cathédrale ezalaki balobi pona kosambela pona penza mémoire ya baimboka oyo selon bato basalaki messe oyo bakufaki soi-disant na marche ndenge esalamaki est-ce que ebongaki mpe bato moi bapolitiki mpe bayaki te sikoyo on est culte culte okopekisa moto te culte d'ailleurs nga nazokondane la profanation salama na kati ya l'église catholique au kota ko gazé ko boati bagaz na kati c'est les lieux sacrés ça je dénonce je suis pas d'accord à quelles que soient les raisons police a kota na kaité ko ngenti ko beta ko tiana bagaz ça il faut absolument condamner na naza d'accord non de passer Kakenza actuellement il y a un impasse politique position église de réveil zanine pour celui to na église amu to mona ka mingi dîme offrande na matière apparemment le social et la sécurité ils ont la préoccupation de la dignité. Les autres ont une place politique. Position, il y a l'église des réveils, ils ont. Papa, le colonel Zulu, ils ont peut-être image de la perception que toi, indifférent à la misère à peuple. Papa n'a pas installé dans la voie du Zaïtan en RTNC. Il y a yébié. Nous avons reçu un traitement dans RTNC, la voie du Zaïtan, qui est 10 ans, 12 ans. Papa n'a pas un salaire. T'as 7-8 na salaire na ye autina biso na 21 ans na salaire na ye na tenga na meilleure école na Congo mais lelo salaire na ne kotina bana na musala vous pensez que nous sommes indifférents tout ça vous pensez que biso salaire biso pas cité lelo salaire na ni ko tanga bana 7 débauche kotina ba famille bana ba comme na makinduma parce que ba papa ba comme ba irresponsable papa za capable était avec son salaire même si un salaire quel salaire pour quand si biso na tozo mona ngote lelo bana mingi bakoke na école te bana accepté na école nous sur l'église to comme fotela ka bana ba classe biso et comme to comme assistance sociale to yebi passion te to yebi lelo bato bakufaka ta pona comprimer mutakufi malaria bon nous sommes quand si nous kufi tout ça indifférent mais toi peut-être na ba modèle différent yako ça la lutte bible le bénin ce qu'on déconne salimabe lukaye solanae kokena toate oganga wana bible c'est peut-être approche sur son ango démarche sur son ango ya komona ka bat otebi que aza concerné ou que yo monier au solo nae obisi voilà ce que Dieu attend de vous les salabo ça et je mets ma main à couper que ngai na kutana na batu oyo ba ko kamba pe mboko pe na lakisa bango orientation mais na ko ya na télévision c'était maman c'est là j'allais de sangai parce que ça pasteur okutana Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi la wanganya bonga wanganya yo mon grave naza le seul pasteur na kina matanga papa Tshisekedi soko na motema soko confiance na ngeza ko reprocher nga na kende kunate tozalaka 500 pasteurs pour na kina matanga to comme to kota na lopango 250 bakima bayi ke kuna to ke no betama nga naza kili bosunga naza voisin na bango à 250 mètres na bima
na 500 pasteurs simananga mais 500 250 bazui de soba bikuna te ko betama ninga lokola na motema na ngai na nanga na conscience nanga tranquille na kota na okine ba ko finga biso le lobo ko lukanenga ko bima ngamizambe conscience nanga za tranquille na kota na salle discours nanga na ko sala na tei na ko teya to bima tina zongi n'a pas problème te après na lokaki Félix pendant que nous présenter des vives voix ba condoléances na ngai na wanga na mona Félix donc c'est un garçon que moi j'encourage. Bah Félix bah on finit na ba combattant dernièrement va finir pour le que batou ba ken bazonga banda selon monsieur l'abbé va finir lâche va finir poltron mais les mêmes combattants là on va finir Félix lâche ils peuvent descendre sur le terrain faire ce que Félix fait. Voilà un peu le Congolais, voilà la méchanceté et la haine à Congolais. Félix a obunda bitumba on la police mon embello mais on finit lâche on va finir ba na poto ba ko na avion te ba bunda kombo ya salade ils ont monté à ma bébé sur le Congolais. C'est la méchanceté. Na répondre yo na wangani tena mona Félix pour nous présenter ma condoléance. Maman Sylvie. Pasteur Kankenza teli que politicien nyonso azara na papa na molimo. Ceux qui binonde bojwa ka rôle encadré na ndenge mikolo tozana nous vivons l'époque ya terme médiocre. Soko moto abimisi bambuma mabe. C'est que tant que nous pas tatana yo kolobani na likambo yo ezo la classe politique mobimba les à l'opposition majorité bambuma molimo yo et ko bima la kati ba constitution ezo talisa makibaza mal encadré est-ce que kolobaki médiocrité la mongo ezo ya pena bazo boya ko tout ça ba moto libanga de médiocrité les autres parce que baza encadré par des médiocres résultats que bango ba bimisa bambuma médiocre na boyi kokota na terrain ya moana oh même moi j'ai depuis que mais le bas du mikolo na ba contexte mais na vous répondre tous en sans tabou dans la sans tabou maman Sylvie kange loko na Congo sur 10 tu as peut-être 1% il y a des dirigeants qui ont une église de réveil peut-être 85% 90% l'église catholique. Peut-être on peut retrouver encore 2% protestants. Donc, majorité à Mingi à catholique. Leur père spirituel, c'est que ils n'écoutent pas leurs évêques, ils n'écoutent pas leur père spirituel. Mais moi, je peux te confirmer le mot que la pauvre française aux hommes, bandimo bien à l'église nabiso, ben on a biso makasi. Maté à tout théâtre. Ce que biso tous à la cas. 80% des bateaux barouillants dans l'église de l'Issou, dans des postes différents. C'est que médiocrité est une église catholique. Il y a un travail à faire. L'église catholique est face à la moussala parce qu'ils ont la responsabilité pour la majorité des catholiques. Bango nous soigne. Si vous voulez que l'église arrive au coup de bango, il y a moko. Mais majorité, ils ont bango. Donc, sango na ba évêque, bana moussala mne osana bandimi na bango. Bandimi va apprendre qu'on se soumette à papa na banga molimo parce que mon diminution soit on se soumet à papa molimo c'est une insoumission, c'est une rébellion, c'est une médiocrité. Non, je ne dis pas ça, je m'arrête au mot biblique rébellion, insoumission. Papa quoi? Oui, évêque général. Oui papa. Toi qui kana moi mon père kambo ya médiocrité ezali nini pambate ezana ba ndenge ebele ya ko comprendre le bawana. Ce qui médiocrité ni ko baka ke eza ko fingama to ko fingama te to lobi likambo ce qui na sali ndenge ezali médiocre et puis nazonga lisusu na lobi ke o monaki mbala mususu Félix Tshisekedi na tango azwaki matanga ya liwa papa alors si manaye ata mokonzi muso monate mokonzi neti na opposition bien sûr na mona majorité il y a au moins l'option à sim, na compte à simé, tout sololi. Ma solo ya ndenge ni. Makamamboka. Et bon Moïse Katumbi chap. Asa na exil na omoni wapi. Nga na poto de. La omoni le wapi. La omoni le wapi na contact PRT. Hein? Donc nga za fermeté. Naza pasteur pour la montonyos. Mutana pouvoir na mutana mutako imposer nga ligne de conduite azate. Mutako lo balanga te ko mona mutu tel non. Wana ki pasteur na ngekufi. Na qui pasteur nanga na pasteur pour la montana majorité
peu moto aza na opposition na kokutana mo nyonso librement naso nakutana moto eza ya kobomba mate et puis yateke nakutani mpona kobanga so bamoni ngai non naza pasteur établi mpona koservir peuple de Dieu moto nyonso aza na posa na ngai nakomona ye na nakobombana te na eloko ya kobanga te bongo etali non yanoli nano nakomite mpona médiocrité nasi nalobaki comprendre yango ndenge ndeko esengeli balanda biso polele bazolanda polele mais nalingi epai mosusu babe eza kofinga nalingi mosusu okolimbisa ngai na kozongisa wana te parce que peut-être papa kana azalaki na kanda nakonga na place nalingi terrain wana te vraiment bolimbisa ngai évêque général olobi awa ke na motuna etunamaki awa mpona bapère spirituel lelo okoloba nini na bato balobaka ke bino mpona mateya na bino mpo olobi bayokaka bino mingi bandima église de réveil bayokaka bino mingi mais lelo yo analyse mingi esalemaka elobamaka te bino mateya na bino bokomisa bandimi bafeneo yayebi kaka na koya veye koye sans cesse ekowuta likolo ekokweya yango lelo bakongole balingi mosala te ya mibale balobi te eloko ekoboma bino na ba église catholique so na lobi bona ndenge ya relation na bino ezali la cour du roi bowelelaka ngo bino bolobi bango mpe na ere mobutu soki nteke yali batie bango na gauche batie bango na droite sikoyo mpe tour na biso président Kabila reconnaîtra biso mpe tour na biso ye mpe azopesa biso valeur wana yango wana ekosala bakatholike motema mpasi est ce que makambo wana ekomela mpe na matoi soki ekoma makanisi ezani na bandi na ya suka na suka na kanga makasi rappelé nga peu première question na yo na ba relation na biso mais il faut bien retenir le long moko bino bande ko équipe nationale et que époque toza lelo eza différente na ba époque coloniale na ba époque tanga Mobutu na niveau ba confession religieuse tanga Mobutu on voyait c'est vrai l'omniprésence de l'église catholique qui étaient là les évêques à côté du président. Nous sommes sur les rois, un groupe de prêtres ou du Kobanda. C'est une influence montée. Mais tout seul, Moussalo, tout seul, Namboko, évangélisation. Et Bimisi, Bissou, Batouni, tout comme Namboko. Tout comme Batmo, incontournable. Nous sommes une des forces vives, il y a une nation incontournable. T'as quoi, Boyangote? Catholique, il y a 260 paroisses à Kinshasa. Mais Kinshasa a pas moins de 7 à 8 000 églises réveillées, d'après la police. Voilà ce que nous sommes. Pour quel résultat? Résultat ni nolingi. Ça dépend. Résultat, il y a des saluts. Tout ça, les homosexuels, les bon la mitem. Les prostituées, les bon la mitem. Les couleurs, les bon la mitem. Voilà le travail que vous nous félicitez. Pas beaucoup comme ça, bisous dans mon thé. Les bandits, les bon la mitem. Pas témoigner dans l'église, où l'État est échoué. Où nous sommes échoués. Où qui le lobe, on bon le thème. Vous commencez à se coup de chapeauté. Relation, Nabiso. Et nous, comment na mon jeune Afrique, parce qu'ils sont officiels. Dans la guerre de l'église catholique, parce qu'ils ont même tout nos autres tours. Dans mon jeune Afrique, cardinal Monsieur a sali interview. Parce qu'il était Camille. Ils ont bon matin. Alors, l'une des causes où on a Kabila, il approche les pasteurs des églises de réveil et il écoute très peu les prélats catholiques. Je la Lingala a évité donc. Alors, l'autre Kabila Tezali. Kabila za koyoka ba pasteur à réveil mingi baza koyoka ba sangote oh ça fait 8 ans atako kutana bokutana te maman est-ce que ça solo c'est dit bon ça solo est-ce que na ça la président et le maman na Kinshasa ça dit conseil spirituel na longoliam na balayam est-ce que na cause vraiment président Kabila on mona ngana na zone loba que ça fait 8 ans na mona été ba aventuré té donc Moko Babitumba et jeune africain. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'église catholique était présente dans la cour. Mais les lots, c'est vrai, et comme ils partageaient. Gâteau. Écoutez, gâteau, mais c'est tous l'organisme. Naza locataire. L'église locataire. À tout moment, la Kingakat. Naza beaucoup de Kingakat n'est pas de la locataire. Parler de l'ancien, oui. Kingakat n'a bien monté. Non, non, Kingakat n'a monté. Comment ça, alors les Japonais biso l'église de la veille te dit ah en fin de Zambé à valoriser biso na mboka
et que bakondi pe comme pour na sali quand même consulter pe biso to PCP idée na biso même soko bakosala yango te mais nous parlons tolobaka maman tolobaka donc est-ce que tokoloba ke la relation na sobe ba pona mais oyo qui on les déclaration à cardinal pas bombi yango te zaki na Jeune Afrique numéro combien na za on na mutute na ko lokela yo on so na ko retrouver ngo mais ça déclaration yo moko sala analyse na yo maman musala onini akopesa batu batu baboya biso to boya batu basala misala to na l'église na biso ba jeune garçon bazo kokobala te likolo ba d'autres ya makasi na l'église to na ba chômeur to sambela pona mobazo misala batu basisi ba étudiant bango yana ba diplôme na bango papa sambela pona même kaka biso bato sambela boza misala to décourager bango non na mboka lokola États-Unis na ken église moko il y a 7000 membres dimanche baza 7000 mercredi bayaka 300 alors l'assemblée dans la grande salle l'église est bon ça seulement qui cause à 300 personnes na tout pourquoi parce que balobi plus de 6700 baza na kati msala dans la semaine donc non yo kanga na nute plus de 6000 bana msala dimanche ba onus bayaka ça n'empêche pas cette église d'avoir un programme tous les jours. Il y a un temps à quoi il y a un musala à qui beaucoup de personnes sont tout prier sans cesse. Il y a un teka qui ne teka. Il y a sala à sala. Nous salons la bonne na Kinshasa pour pesibat. Il y a encore problème. Vous créer un emploi. Créer emploi ni maman. Faut créer emploi. Vous savez l'école doit engager professeur. L'école de l'église réveil, tu as un mandat de gestion avec plusieurs écoles sur l'ensemble du territoire. Tu as un professeur en l'État au foot, tu as un enseignant au l'État au poussa. Tu peux si emploi là-bas tout moment. À niveau mandat de gestion là-bas. Félicitations. Chef de l'État et Sali 8 ans Bobo Lanate. Bon on déco Corneille Nanga. Dans le ministre passe à 8 ans. Voilà. Parce que tu as la yambaka le Corneille Nanga moi la malamu. Nzambe nda sali tout ça biso l'église de réveil quand même voilà biso peut peser pour nanga parce que ça rappelle pour le militant ya bimaki président ya SNI est-ce que ndeko amuna na rakaka to abunga pour musala lekeli et puis yo moto pesa caution morale individuellement parce que assistant à l'élection est-ce que les gens sont fiers ya musala moi na moni mozo ça question kitoko na pena na détour ta na ibisaka e na bi mukolo ngusala ndenge peuple a kozela te kozela soutien na te aye bien peso azola na koyoka na ibisai c'est que ngai na pona kyo parce que pona biso zala ki fierté que l'église réveil peut enfin azana mutu agoko kamba monsieur l'abbé Malmoise aleka ki catholique pasteur Mulunda leki protestant na mona ki opportunité mais na linga limbolelo komoko Corneille Nanga asa candidat na ngate ki nga na zui na ye na pesi non Corneille Nanga déjà ça ko travailler na CENI tant ba komi ko azaki catholique bino bengi mbango de pa na bino ami présenter le candidat si ko le ko la zako yemba na chorale à monseigneur Gion on les a ba le lundi ba catholique ba bino le ko la zako yemba kuna c'est notre enfant ba proche ba besoin moi na biso to soutenir habité na zalaka misiko na koma na réveil bitumba za wana mama nga bunga za polele bitumba yango wana alors nandinga na iko soutenir tant ba bisinga que non mwana moko za kuna ya réveil a candidat malamu soutenir ye ezalabi pour na bino église réveil ndena bengi yo za réveil pasteur nani oye kendolo ke nga pasteur ayi nga pasteur na yasanga na cité salon ba ina pasteur na ba photo zo laksanga a modérateur ayembaka mwana église betana mbunda modéraka na moni témoignage na OK na soutenir c'est comme ça que na soutenir ngoyimulo mais nani Corneille Nanga aza candidat na yete na yokutana est-ce que vous êtes fier à musala rosa lelo tant bozo ka chaque fois au calendrier on nanga dans la poche de la majorité makambo na bino en tant que bato bopesa caution morale comment vous vivez ka iloko wana c'est réponse na bi que soki après na yo ça non ndenge na bi que mukolo eko se confirmer ou bien atomoni ki la conclusion musala asala za bongote ako compter na soutien na ngate et puis ce n'est pas la télévision donc jusque là je soutenir nani na ko pour l'instant na ko koloba na télévision te ça makamsu ba pe na TVT
pour ngana na solaka na ye tabou ezate na benga na pesi conseil c'est là makam peuple c'est peur évêque aux arts présents il y a l'église de réveil. Est-ce qu'il vous arrive à contrôler moi comportement de pasteur? Pour une autre question parce qu'il y a beaucoup de pasteurs aventuriers. Na balabala moko bomo na 85 églises tapage bana moya batanga ezate garçon mo boba penza que nous aventurier na quartier loba comme pasteur moi na kokende église boba comme na mokumba o mokumba nani ya pasteur na bandalungwa na kotanga comme ba église te na bandalungwa na réveillant moko rivalité ba pasteur bakali balabala pona ba réveillant ba podium tout quand c'est nous sous pasteur patron. Est-ce qu'il vous arrive des fois il y a Rolanda comportement de pasteur? Question qui toque. Pas il nous arrive, mais coloniaux sommes ça tout dans moyen wana. Il y a beaucoup de makambo, il y a sanctionner, il y a beaucoup de discipline et pas écouter ordre. En 2010, ministre de l'Eau, ministre de la Justice, n'a que comment on a n'a pas argument aux opérations. Il y a faux peu mingi ba commis toujours moyen de réglementer ça mais ce qu'on ça le document mon côté et puis ça RC pouvoir plein pour tout recadrer secteur nabiso tout discipliner ministre de Zolo a sali conseil des ministres a mené projet conseil des ministres indimiango ministre Lambert Menda tanya on a rapport que banda les autres peut plein pouvoir na RC pour nous réglementer secteur on a acha ordre tant batanya et bien ça oyokaka makelele na niveau de l'église réveil non on a pas 15 pouvoir nous soyez moko tous en droit et démocratie et chama makelele moko ministre de Zola recula a rectifier arrêter naï va pouvoir c'est comme limité faut tchanan na bisote ozana il faut kamba il faut échapper est-ce que c'est le quoi étiquette dans le but il y a plus de 7000 églises mais au moins 5000 enregistrés les 5000 enregistrés nous arrêtons ça koka ko gérer ba mais ba on sous ba 2000 à l'écolo wana ou ba s'enregistrer té et ça moi passe pour là-bas alors évêque général to ko pusana na lingi na tuno mutuno ko mundimi na prière bosaka na kati ya église ndakisa mokola yenga mundimi po ayoka prière esengeli ngonga boni ko toyebi ba mosusu ezalaka 2 heures du temps ba mosusu ka mosusu 3 heures du temps mais komona na ba église mosusu toute la journée banda tongo maman 18h maman moyala mbala tongo ezate ba mosusu nzambe ya kosala mosusu avandi nzambe ya sala kala na mboka na biso République démocratique du Congo après ça biso nyonso bango balingi nzambe asala nini lisusu et général évêque ozana na raison mais au moni toi église ya diversité on donne un modèle azo kamba on est pendant 9h 12h30 aussi tout c'est belé ba msuku bana ba deux cultes au 6h à 8h de 9h à 11h bana ba 2h na bango so ke pa bana na msoba kimbangiste alors journée mobimba to moti poko bolobeli yango pété bolandika na ba pasteur réveil chaque jour de lundi et dimanche lundi et dimanche mais il y a temps commentaire lundi et dimanche bah ça là 5h 6h beaucoup ça mais on a Bible peut ensemble chaque jour les gens allaient au temple la Bible sur hôtel chaque jour mais faut discipliner bat au azana musala kusala sala au azana les classes à okende akende au azana ba faire na asa au azana libre c'est un programme à l'église so ba tchang de lundi à dimanche ba lobité obligatoirement ba tu nyoso ba ya non moto mutata na programme na ye na ba faire na ye na makam na ye tant na indisponible les années parce que le coup condamné ba tout le baquet le coup on a ce programme de lundi à dimanche tout le monde doit être là mon comme fou ou pasteur fou ou malade ba tona ba responsable ba kenna misala ba na ba projet ba na ba entreprise na ba ba faire na bango o kanga bango le coup esclave na yo non c'est le programme dans l'église mais tika mutuna mutu d'après journée na ye activité na ye tant na ye libre zanini ou akoya na culte
évêque général masolo na biso mpenza na suka kasi na mokolo eleki toyambaki mpe mosali ya nzambe moko ayikolobela buku moko oyo mosali ya nzambe mosusu akomaki me lelo atiki biso mama Sylvia korapelaka komona ye Emile Kamimbaya akoma atika intitulaki yango plan de Dieu pour la RDC. Vraiment lolenge nini nzambe akotala makambo koleka apena na mboka na biso sino komeka ko traduire yo zape mosala na nzambe to kotika yo te okende sans que totuna obongo pona yo plan de Dieu oyo nzambe mabongisi ya nzambe mwango yango wana mabongisi ya nzambe pona République démocratique du Congo ezani parce que na livre wana lobi oyo tokomona ezana yango nanu kutu te nanu penza pasi yango ebandi te. Est-ce que yo pe la vision na yo na nzambe na yo yo pozomona ki eza penza lolenge wana liboso ko soki sa penza opesa message moko na prélat catholique soki ozanango ta mosusu o profiter na micro na biso peut-être na ba combattre pe balobi ne plus jamais de chama kolote na mikili ya poto moi message oyo ekolakisa te yo olingi pe kimia nazamu tuna kimia parce que mokonzi ngwana osalela babengi prince de paix na baina ba prélat catholique maman Solange bafingi biso to ennemi à peuple bafingi biso to boycotté marche mais nazo révélé bino loko moko o bato azolo belate tilelo président à 5 ans peut-être protocole na suka émission et nous dans le débat président à 5 ans tellement lobby a boy marche na province orientale ça sous-entend quoi kaza d'accord tena Kinshasa Moi c'est au thème ils ont le karaté ba évêque na Kasai Congo central pe ba diocèse balobi toza autonome Beni Butembo soki eza na bato ba démoraliser troupe bango te soki eza bato ba fragiliser marche ya église catholique bango te na yoki ata moto moko atelema taloba il nous a dit message à soutien pour na cardinal message à soutien batindi mais message wana balobaki yango biso totangi ata marche biso tolobi kaka ke bandimela biso basambela maintenant bango moko bakola église balobi que na ba diocèse na marche ezaki na mokuse avec Jean Lucas Kimia po wana on doit continuer kana kaka ba combattant pour nous suka na bande combattant o ba fingi biso ba ennemi à peuple siko ba kolo marche bango moko ba boya ki marche baza ba traître baza ba ennemi à peuple point d'interrogation donc na lingi tant baza ko loba basala ba analyse batika ozana ba réaction ba bengi na français épidermique ya mangbo non bande ko combattant mingi baza ba tengi na poto ba tengi ba classe batika kaka loyenge ya kofinga ayoki likam information à réfléchir te non ba finga ba bena biso ba sali décret tonya ta poto tenga ça fait 12 ans depuis 2006 na ke poto te pour ba pekisanga na ko mapoto na respecter na ba ina pour mesate na otambola ba mikili so na ko tambola pour mesate mais ça peut-être pas si pour na ba misuso yo ba ke na poto facilement ba zo ba problème mesate mais ne pense na kanisi ke biso tozo payer prix ya offert respecter église na biso na personnalité non biso to boya ki marche te na lobega ke on nous a pas consulté ba moni biso te tozo osanga à respect ya personnalité na biso donc on a biso ba combattant nazo comprendre combat na bango na comprendre lutte na bango mais na sengi bango baza la paix tolérant plan de Dieu pour la RDC na mokuse il faut que zongi nzambe na mboko makasi nzambe fazwa première place na mboko bayoka basana nzambe parce que basana nzambe za kawo na mboko faut que tia nzambe liboso koyoka nzambe ba politicien bayoka ko le pays laïque mboka za laïque ya moto okena ki laïque wana te ba prophétie to pesa ya mboka ba prophétie bebo ezola kisa makila na mboko yango wana soki to sala attention te Somalie za boya Soudan za boya na mboko tolukande kimia message nangeza message ya bolingo message ya kimia bande ko balandi boyoki penza masolo équipe nationale ya lelo esuki na message o na mbela o penza évêque général a pesa le message ya kimia to yambaki pona bino lokwa bomoni évêque général Albert Kankenza wazali président des églises du réveil au Congo bande ko masolo esuki a kimia boboto na bino évêque général matondi na yo merci na bino nyos. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La
connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.